Bon, lutter à Kanda, bon, nakolanda makambo na vraiment tendeka na ucho ebisayo. Ye peut-être pour aller à Lipa ou bien aller à Ngouba, il faut affinga na eka batu. Je ne pas président Saïsaï, makambo ezalaki bien, sauf que ceux qui n'osent pas mutu. Okozala na kimia te soza chez yo moko. Koko pimba azape mutu moko azaki bien pour nanga, azaki bien pour nanga parce que début à carrière nanga ezaki pa na ye. Donc yene mutalaki sa inga bateli makaboye devant caméra. Vu de loin azam mutu moko lelo nako témoigner dès qu'azana au vivant mon vieux Zambi kwa batela. Natango bakoko babisu bazalaka na sere. Emergence wana TV atu elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir. Ba voix mo bimi balé, hein? Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awa, et pas un de mido. Awa, bon, on a ma solo ya papa Hervé. Bon, on a tous les ma solo politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya bon, ils sanisa, ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banque, vous vous abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Oui, salut chers internautes et fidèles internautes partout où vous nous suivez à travers le monde. Et c'est un réel plaisir pour moi parce que je sais que vous êtes tellement nombreux partout. Pour notre Kolanda Emergence One TV et surtout pour notre Kolanda M. Sapi Sobolingaka Mingi et Nazaka toujours pour servir bino, pour apporter les bino nouvelles et surtout pour communiquer bino actualité musicale et surtout concernant l'artiste surtout. Et l'élo émission les émissions Bolingaka Mingi Art dans le sang. Et nous recevons pour vous un artiste où il a vraiment connu dans le monde, il y a artiste comédien, donc Azam on t'a expliqué quoi. Déjà, nous avons un plaisir vraiment de m'inviter. Mais avant cela, j'aimerais bien remercier l'équipe technique qui est assurée par Alexis Ngandou et surtout Piska Swanga et puis Junior Kapayana montage et puis émission Zali assurée par M. Sapi Singamoko déjà. Donc on a déjà bien. Un grand merci à abonner à Emergence One TV. Continuez toujours de vous abonner parce que votre soutien vraiment est à ça la Marambo et Tamboula Malamu et merci. Na éternel Père de gloire, à sur les santé, apprêter biso souffle de vie, donc vous et moi, donc nous sommes en bonne santé. Et j'ai pris vraiment à ce que 2021 est à la malam pour nous tous. Et là, j'y vais directement m'intéresser à mon invité, Dieudonné Iyoma, le président de Les Étoiles de Dieudonné. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour, merci. Merci, ça n'a bien la visite n'a palais. Donc, Boende Zalaka. Boende Zalaka, c'est la famille. Donc, famille Zaboui, quoi. Oui, santé Zandengeni, évolution, il y a Makambo Zandengeni. Bon, évolution c'est bien, santé c'est bien, Makambo c'est bien, sauf que depuis tout le temps, fait jusqu'à maintenant, tu as arrêté moi, activité, répétition et tout. Tu as arrêté qu'il y a un moment puis, na mamba corona, ils ont continué toujours à frapper. Mais tout ça, Moussa Nabiso est art. Pour biso to lera to melana musala na biso donc il faut tout ça là toujours la préparation ezali pour na tournage na ba makamsuso to ko sala mais tout ça vraiment bien quoi tout va bien en Hollande. Oui, essaie un peu de parler de Dieudonné parce que mingi baye bio moi ndambo batona pe baye bio pe namte et pour moi ndambo batona baye bio namte to mais un peu ko résumer carrière ya Dieudonné Iyoma. Tu as pas ping-pong, mais aux a un groupe Nayomoko, les étoiles de Dieudonné. Essaie un peu de nous expliquer comment était le début de ta carrière. Normalement, ils ont passé pour na kubandara makamundenge ezalaka tout ezala commerce tout nyonso ezala passe
sauf que nga utaka pas ping-pong te. Donc na tout le monde atamboli moi trop na ba groupe ebele na Kachakin. Je na nga sai na pese mbote place azali. Azavi wa yamba nga pendant 6 mois et na kepa mama linga presque 8 mois une année comme ça et papa nde koko ping-pong. Place vina à peu près 10 ans ya carrière. Donc on a remercié bango nyonso na nyonso basala pour nanga. Bapesa inga confiance ya osalonga na kokai kosala et puis lelo naza papa ya bana ebele. Donc vraiment merci na bango quoi. Nzamba continuer ko battre la bango et puis ça fier na bango nde ba mona nga ke nazo évoluer toujours. Certainement. Donc, voilà. Oui et pas ça na mais parce que ça c'est une grande école, il y a art. Et lelo Dieu donné au salaire passage n'avait pas la présence ça mais qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché entre la présence ça et ça qui ou mais la télé pour non, pas président Saïsaï, mais qui bien, sauf que ce que j'ai pas mutu. Okozala na kimiate soza chez yo moko. Parce que et pas mutu zo dépendre na mutu. O dépendre na ba idée ya mutu, na évolution ya mutu wana ndenge lingi elo one zala ndenge de bino bozala. Mais peut-être mécanicien za teke non ezala bongo. Comprendre dans sens wana. Mais aza mutu mo tozaki ne bien aibio sola na batu aza vraiment bien quoi. C'est un bon papa donc voilà. Oui, comprenez déjà que Dieu donné, Yoma confirme vraiment que non, ça y est, c'est un papa et il y a des artistes vraiment. Pour venir que vous avez demandé musala nezo kende, azana évolution makasi sotali na ba comédien na Katiaki na Congo. Donc on a habité ça au comparer ça y na nani. Non, ça y est le patron ba comédien, président les King donc voilà. Et puis président de loin, il y a Charlie. Il y a comme Yesu. Il y a comme est-ce que Yesu na bango donc. Patron de ça les King phénomène Sobe et puis Yesu Masi ande vie de loin na biso Charlie Ndonga. Donc trio on a peut-être trio automakasi. Wana automakasi donc ça dit ceux qui déjà betaka na batu wana c'est-à-dire wana makambo. Donc ça simbi fierté à dramatique. Oui ba wana donc ça dit ako échouer soit beti loko fait kanga. Soit beti fait kanga. So boy bango qui est sala Congo na yo créer batu nao. Oui, maintenant intégration na yo na groupe il y a président Ping Pong, c'était comment c'est un peu de résumé. Non, Ping Pong. Nani ga so raisonner moi trop parce que ya maman boile qui non, tokabona bien. Et puis biso to ba chrétien. Un chrétien à cause de la télé qui na télévision abanda loba mabe ya batu. Non, ce qui romo loba mabe ya batu, c'est-à-dire que peut-être moi je pense pas que na ko loba ba biloko wana surtout pas muto na fa na ndaku na e plus. Oui, plus le côté positif. Donc aza muto moko koko pimbo aza pe muto moko azaki bien pour nanga, parce que début à carrière nanga azaki pa na ye. Donc yene mutalaki sa nga bateli makaboye devant caméra, balobaka boye. Biso kuna plus za ba gag ko sauter il faut sauter boye ki ma muta ko tout à soki qui trop x donc biso zaki plus moi bongo comprendre ça ndeti lelo tende to mona batu mususa ko sala gag bo sala on a kitika nde to faninga na yo action pa pia gag eleke non biso zaki vraiment kende kuna zonga kuna matakita apesa nga mama yele belé puis na sa fier ko le kai pa ko ping-pong voilà. Oui, bah collègue ni bo travailler na bango na Coco Ping-Pong au pelulu be qui là. En tout cas Coco Ping-Pong aza vraiment président, ama président. Aza on dirait les papa na biso mbali osomba misi ba ping-pong abimisi ba yombe gauche abimisi ba Malgré mo mutabimisa abimisi mo yombe gauche. Oui, abimisi mo yombe gauche abimisi Coco Ping-Pong abimisi Sundiata abimisi ba président Zigura lelo mbote ya trop ça. Voilà. Et lelo Coco Ping-Pong abimisi ngai de donner yoma abimisi pomba leader abimisi mabanza abimisi queen abimisi adeba masananga nouveau marié vous comprenez et puis bande comme sous personnam na masana biso Fabrice Fabregas masakenda azali pe na ba vitesse na meya ya kenda donc tozali vraiment ils ont ma école quoi. Donc Ping-Pong vient abimisa bana puis le ballon ba sa fierté art dramatique mais papa na bino essaye un peu de parler juste d'une minute il y a groupe Esca Boutaki Ping-Pong sur le marché Azate Ping-Pong à Bunga Ping-Pong na habité groupe en existe à Kakato et c'est kufa. Non Coco Ping-Pong azali sauf que
mutu nyonso so za na ba soldat so tali même na politique changement ya régime ezalaka na mwa makambo nango ba réalité nango biso tozali wana lwa ba généraux ya ko oui ba généraux donc tozali bato makasi to bundelaki papa na biso donc comme ce que problème ya bandeko ba ye ba bunda pe pour que ba bimandenge biso tozalaki dans sens wana mais président za ne kaka koko ping pong oloma nyama l'homme qui l'eau dans toilette qui a mis l'eau dans toilette c'est quand il m'a l'obaka donc voilà donc azana ekaye ala bangwasuma na ya makamna eto azali. Merci vraiment, merci un grand merci vraiment na bande connu surtout dans l'épisode depuis la France. Là je vois Aristote Messi mais surtout Jean-Cy Foyo et na moni français ndo be papa na produit et puis Kandi Chama, la nièce de Pascal Évêque Mukuna, tous allons nous dire donné Yoma, donc Bossenga qui est yo. Oui, Dieu donné, les lots Moussa Nayu, ils ont reconnu partout à travers le monde. Je plus suivi, je sais pas. Ils ont abandonné, ils n'aiment pas ça que Bino Boye, Bana, tous les groupe na Bino parce que c'est comme si nous n'aiment pas fungo la Bino du sous makasi. Normalement, ils ont abandonné comme ça, babimi plus na Njonzingi. Mais tu vas biso boy, tous abato to yo forcé. Na ba travail na biso na groupe na ngande na zala unga na za comprendre parce que nga lelo so tel na banjonzingi na ko sabato ba olanda biso te partout na monde ba omona nga na njonzingi ya mutute ke na zala na njonzingi mobo ya so ti potema utai poto pour nga na batu mobo non na travailler plus na groupe na nga et puis na ba groupe ya ba master na nga comprendre so tel ba groupe ba master na nga ba collègue na nga ndo mona ke non die dona zali eza njonzingi te. Non, koloba makambo so makambo c'est que biso faut tous abatali boso comprendre par rapport à makambo mais ils en a batu mususu niveau ba komo memela art et longwe ndenge batu ba omona et comme makambo mususu parce que yana ba makambo biso ba di ntoko contacter comprendre je suis un chrétien na ozala kaka ou naza OK donc moyen na kota trop na makambo mususu abuzo bezate voilà c'est pour cela monde que toza bongo ceux qui ba chrétien ba organiser loko na bango ba monde que non ba ko éviter kaka ba comédien chrétien ngana on s'est retrouvé mais o eza que non eza na makambo ebele na kati c'est que ataso benga na oyate na okende te pour na garder bon personnalité nanga et puis ko garder personnalité ya moi sinango na linga mingi mamange mana Toronto mama na Enoch na linga mingi biso toza ba chrétien et moi sinanga za chrétienne amutu alingaka ba makelele te ko finga ko tiola non biso to ba tumoko so mutazana passe eza plus pour biso tozala pona ko conseiller mutazonga ande mo normal non que ya babuzoba. Oui, est-ce pouvons-nous dire que Dieu donné pas zaki azaka la idole na monde à théâtre muta inspiré makasi muta pesa we lengi ya théâtre. Ouais nani normalement muta inspiranga eza Maman Balio Sombo ndenge na ya travailler sauf que nga na travailler vraiment ndé à travailler ba fou ba nini ba kifuni na sima et tout na sala ngote même muta inspiranga plus ezaï mais parce que c'est un vieux aza kokunanga na art parce que yende abimisi papa nanga ping-pong et puis aza vimoko nde balobaka moi bokila okondo ekozanga te dans le sens où oui, le théâtre, et par rapport à théâtre Kala, il y a une très grande différence. Ouais. Théâtre Kala, il y a succès en pire mais théâtre le lot, on a Dieu donné Anaka, Dieu donné à foutre la parole bien, Dieu donné marié, Dieu donné avant de ça Makambo. Et c'est un peu comme ça, moi, analyse par rapport à théâtre Kala, na théâtre le différence venez d'appeler un nini. Bon, différence est zali parce que au moins théâtre et Kala, ezaki théâtre va toi le succès. Quand de Ucholoba, mais au moins la coufi pauvre. Kolela lela et tout. Mais lelo est comme business normal donc parce que ba chaîne à YouTube est créée mais chaîne à YouTube so uzanango déjà est le sablo kono so batu bazo s'abonner puis bazo aimer ba blog kono bien on s'est retrouvé dans quelque chose. Et puis même lelo oyo différence il y a théâtre ya kalana ya lelo ezali mais pas tellement parce que ils en a batu mso pe lelo pe ba kufa pauvre. Comprendre. Donc tu peux par exemple ba kombo batuté mais ils en a batu ba kufa pauvre parce que mutu ya mutu cerveau na biso o nzamba pesi biso pour na réfléchir pour na koyeba nini eza malamu nini eza mabe mais yo soko zo na buzoba au risquer ozonga na théâtre ya kala vous comprenez donc ça dit ata bato musu ya kala lelo pe bana ba ringi baza bani parce que ba raisonner malamu bon ba raisonner malamu te basuka nde basuka et puis lelo pe ozomona évolution bandeko balingi mingi azana kara bien mamso zangi nesika olala mais azana kar via lix wana zana ngo mais mamso lala aga na kar wana mais
apparemment pe bino ba comédie beaucoup ba cupid bolingi mbongo makasi komi que moi tableau moi muke boy $500 beaucoup peut ba cacher moi colossal. C'est ça, yango moni ke eloko ezoboma bato yango na félicitera vie nanga Charline Ndonga vie de loin. Vie wana c'est un bon vie. Donc Nzambe fa batela papa wana azala vraiment Charlie vie de loin. Vie de loin aza mutu moko lelo nako témoigner dès qu'azana au vivant mon vieux Nzambe fa batela. C'est un vieux so ayoki ka oza comédien, au bengi, au tindele ba biloko na yo amoni bana que non c'est un comédien. Vieux wana oya au sengo caché te que ça lo mutu passe. Aye bisoka oza comédien lukila ka transport. Comprendre. Mais ça na batuti lelo ba senga ba caché. Bato ba senga ba caché so tali bango pe lelo par rapport ya vitesse vie de loin l'équipe bango. Comprendre parce que vie de loin azo maîtriser place yaza. Moi bimika lobby bu peut pas un tel soit bien vie de loin beta nae. Moi bimi kuna uti soki na Bukavu kuna ye beta nae. Moi uti na Équateur kuna soki ya bien vie de loin beta nae. Parce que azo maîtriser place wana. Ya on va ko benga Yesu. Comprendre parce que oui parce que ayebi musala nae. Musala papa tinda epena ya osala zo sala. Mais bato sikoyo bino bolanda ba caché ya minene tout. Mutu nyonso te ya ozana caché o peso po ya osala musala. Comprendre. Et au tika la ndenge wana. Quelque part on a remarqué vraiment entre bino artistes et comédiens amour ezali entre bino organisation za kamalamu mais la facette mususu pe tout le monde un peu ndire pe ko inana moko pe CCC za la kawana. Biso be ngo système tindika chakal. Et là to ko comprendre puis bato ba na biso partout dans le monde ba yebake donc ils naturel. Et là esprit mabe ezaka ande balobaka Congo te ke ba Congolais ba mutema mabe non partout dans le monde mutema mabe za surtout na ba makambo to sala ko to yebi ke non et koko misa mutu na ba kamoko boy na ba niveau moko boy mutema mabe za plus même vie na biso aigle place azali ana ba batu ba bundise grave mais ça fierté à Congo. Donc c'est que musala nyos ata sozo teka mai soza kana batu musu bateka no mai place moko so ba moni yozo teka mingi bako yina yo. C'est ça c'est qu'on appelle la diversité. Donc c'est ça. Donc il faut et puis quelque part moi babiloko wani feza la capo oye baga ndenge nini ya hotelemela parce que soki ozo ye batena nazo yina yo benen oye ba position te mutu akoya bomolo wanzinzi. C'est pour cela atangande na bunazana yo tout la bien tout ça bien mais il faut na mi ba ke na quand même mutu moi il faut na se respecter il faut ça na kwa moko boye na za makasi na ko za la te ki na mitika tout et pas non même nzambe ye moko abi ke non il faut to mi battle il pas il y a battle la biso pe to mi battle parce que so mitiki ka boye ma bête. Je rappelle encore que je suis avec Dieudonné Iyoma, le président du groupe Les Étoiles de Dieudonné. Et déjà, tu as la deuxième point de santé à groupe. Santé à groupe, c'est comment? Et mais quand il y a groupe, on est parce qu'avoir un groupe, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est déjà une responsabilité. Tous les jours, là, il faut faire transport. Il faut faire ça bien. Alors, pour un groupe toza bien. Groupe bandagi vraiment n'a pas ndeka ezalaka et langa so betali solo moi trotter ndenge makambango bandela non juste un bref résumé kaka parce que to les gaga likolo le système groupe en tout cas tindika tiaka les aki moi trop manzamba yeko sunga kino makambo ya ikoko maisusu bien ndeka balobaka ke pour sauter il faut reculer et puis les lots nazali na bokasité ya moi sinanga ozali 100% ngai moko mama ba nanga mama ngema mama na Enoch je t'aime beaucoup ma chérie donc yende mutasali ke Dieudonné a remonté ma solo et puis nazala onga nazali ke non nazai pa nanga nazo vivre bien naliaka na melaka na musala na parce que misana biso sans soutien mon cher ami au sailo côté au bundati oki mutu passe ozongi susu place outaki soit oluki groupe monke okota comprendre donc il faut toujours avoir soutien et c'est pour cela na remercier plus moi sinanga et puis na remercier mengi mon colonel Marquer Nzamba Baudjan donc qui ne soit na kimia isa colonel Marquer opena sala ka soki na bengi quel que soit problème azakawana ponanga mon colonel Marquer et puis Junior Mabanza patron Junior Mabanza boss des boss
Junior Mabanza aza toujours wana malgré mais toya kalate Junior Mabanza et puis bandeko tout balanda biso partout dans le monde nalinga boire moi trotter pour libangi ekoma soko boire ki muto les gens trotter non na boire ki plus base ya dédicace non dédicace mais n'importe qui tende batumsu bazala kaza na kaye non na kaye zato so talibia yone mda kaye na yo voilà préparer émission donc pour la bateau va soutenir biso plus na groupe soutien ici la raté batu tout ba na monde boya bo soutenir groupe Nabino so bolimbo landa biso plus bolandi na chaîne ya YouTube ezanga Ioma TV okoti obetika Ioma TV o s'abonner et otala bagagi ya kitoko conseil makamtu kuna bêtise ezalaka te bozala jamais déçu na chaîne wana et puis bobengi biso na contact oui on peut s'appeler contact ouais, pas de problème bobengi biso on peut s'en suka. Okay. Le point moi est très important qu'on a bêtises okay. Mais on a vite constaté que bien comédien le pobo sexuel il faut beaucoup de insanité total bande qu'on a bien sous membre ça na TV mais impossible na soigner autant na bana bota na bana théâtre bablo sous bande ba lo beza propre je sais pas si bo vendre rapper bo pesa na ba conseil bon conseil ezalaka parce que toi bato monto a chance rater za nzambe na koloba parce que il est déjà créé makamna yi biso to landa juste ka nzambe. Donc, il y a un bateau qui a des bêtises et tout. Mais si tu as un groupe, soit na chaîne, bateau, on a bengi saka. Si on a senti que les bêtises sont parce que, monsieur c'est zaganine. Yo muto zaga, obengi si mutu. Obengi si mutu yo tourner pa nanga. Yo zadeana peut-être 4-5 gars qui na yo. Ou bien 5 pièces no travailler na mutu. Yo ndo koyebisa ye. Non, monni a ndeza boy. Oko varier pour na kobakisa biloko pesa base ça la bien mais nga na idéologie nanga bêtise za raté on sentit que m'ta travailler nde yo lingi parce que yaye pa na yo groupe eza ya yo mais soki yo yé soki muto aye pa no tikele laisser aller alors ça parce que ya lingi soki pe yo zo comprendre nini yo zo sala te on s'est retrouvé dans la bêtise na ba buzo ba yanso wana. Oui, ça quand on est en tant que président du groupe, en tant qu'artiste et en tant que responsable aussi. Comment on a bandeko no artiste ben sanité na TV. Et ça la quand on dit nini. Donc nga bandeko soki ba biloko parce que ba sala ngo bandeko ba sala ba bêtise ko tourner fois ba bêtise na kati nga o aza surtout kaza mutu nanga na sola na bien to sola na kuzu. Ça na mon cher ami omoni biso toza lelo toza ba éducateur de masse. Donc il faut quand même tous aller na bandenge mo ya kozala parce que Congo to tongango na ba effort moko boye non que na ba buzoba moko boye lobi Congo ekoma isusu plus pur na buzoba non comprendre donc tout ya bandeko ouais ayoki parce que l'été ya okote ya mutu moko forcer to kange basinga ke il faut ndimaka nga na oloba non otalisa ye na ndenge mo normal etake ndeko na yo oyo kanini yazo misala mutu na yo puis otali avancement na yeso kazo continuer ka so azo continuer ka obenge sous deuxième fois troisième fois continuer ka na tiki na ngai parce que nga na nzambe te nzambe ne muta créer et je pense pas que nzamba ko créer mutu moko na mabe non comprendre biso monde to komisa to mbebisaka to mitseli mabe na njote puis voilà. Oui, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Dieu donné Ioma et concernant l'actualité, c'est comme si ben tessé les entre Yo na ndekono lité à Kanda. En fait, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, lité à Kanda, bon, nako landa makamu na vraiment tendeka na auto ebisayo. Yé peut-être pour aller à Lipa ou bien aller à Nguba, il faut afinga na eka batu. Lité à Kanda pour afinga batu. Alors on a tante qui na liga na télévision pour na manda afinga pour na aller à Lipa. Ana tawana te. Nazana nzambe waza likolo. Aotala CP likolo ayebi ke Dieu donné a ofinga te poalia Dieu donné o chiola te poalia Dieu donné ozala oya azali akolia komela a ofanda place ya bien akotonga comprendre nzambe wana azali alors comme nzambe wana azali nazana tante ke na ya kokota makambo ya buzoba na pesi kaka Yuri Kalenga champion des champions mbote Yuri Kalenga kolanda lite ya kanda te kolanda mutu moko te hein? Kolanda mutu moko te, conseil gratuit mon frère et champion ya mboka nanga na respectaka ya trop nana temps ya critiquer batute poyo ozala oyo ozali parce que oyo ozali déjà oyo oza comprendre donc ofinga nanga te okitsa yo kotiola nanga te et tombola donc ozala kayo donc olandalité ya kanda te
Donc voilà. Oui, merci vraiment pour ma précision. Bolandine de quoi alingi ba problème té, alingi ba bêtise té. L'été à Kanda, s'il y a un problème avec le frère, aux un numéro na ou soit le numéro na bobenga na bomeki un peu ko arranger dans l'amiable pour que ba bêtise à la tête, c'est pas propre pour moi. Et puis et là monsieur Césaboué. Et là monsieur Césaboué. Nga na bengaka epa na nga kingakati. Parce que kingakati c'est pas tout le monde qui na okota kingakati. Donc il faut à l'approche. Comprendre? Et puis au taper na kingakati yango par rapport à tourisme au kuti pe makambo yo kenda olukate. Donc c'est à dire que aluka numéro na nga luka ngote na tante ya ofana na ipoto sola na. Mais voilà. S'il voudrait réconcilier avec toi concernant la bioté sur le Ghana. Non. Ko luka réparation moko buena lité akana na ebité yemonda ebi makambo place à outil nango place à bandi nango yemonda ebi nenga osukisa ngo. Comprendre? Parce que soko olingi ndeko na yo frère na yo s'il y a un problème au les kana télé té pour le bas. Parce que télé est un monde entier papa. Hein? Faut tout se respecter quand même. Yo leki na TV osali buzobo yo sali sko lingo bongsananga na kuzo. C'est yo leka noka na TV dans ça dit vient na aigle, ndeka aigle la lobaka. O leki na TV o s'excuser. Wana sko ngapi na ya merci mon cher ami. Merci vraiment pour ma position et tout comme dans souka émission et juste message pour notre groupe programme et puis le numéro de contact comment est-ce qu'on peut contacter Dieudonné Ilioma et surtout groupe les étoiles de Dieudonné moi ba contact. Merci beaucoup pour na kozwa d'abord nga WhatsApp, soit appel, na plus 243 81 463 55 94. Donc, na plus 243 81 463 55 94. Wana to sola bien, to komana bien, makambouya bien, sauf bêtise. To sola très bien. Et puis, so lingo landanga bien, mingi, olandi na Ioma TV na Ioma TV nde okuta na ba biloko nanga tout groupe eza bien toza se préparer toujours na ba tournage so lengio se retrouver peut-être na kombo na ona kati ya ba gag auto préparer ya sika obengi na numéro wana et puis to solola bien makamyo se leka bien toza wana merci mingi na bino nyonso bolandi biso partout na monde et puis merci na ba abonné ya ndeko nanga na chaîne na biso yo kitoko donc Emergence One TV. Bon s'abonner plus sur la chaîne Yandeko parce que c'est pas donné à tout le monde quoi. Vous allez la chaîne et puis au bunda sans mutumo bazo soutenir donc merci beaucoup na yo courage et ko simba toujours parce que les amis sala to sala donc merci et puis merci mingi toujours na maman Ngema maman na Enoch selon mon cœur. Je t'aime ma chérie. Merci na yo, merci na bandeko nyonso quoi. Oui, un grand merci aussi à Maman Ngema Talaka Mutazo Sepulisa. Mutema ndeko na biso Dieudonné Ilioma depuis ce qu'est-ce qu'azali na pesi mbote maman et surtout moi na biso pe Enoch na pesi bino mbote. Ça n'est fini pour cet après-midi chers internautes et fidèles internautes et ça a qui plaisir pour moi de vous présenter cette émission avec Dieudonné Ilioma un artiste de la place, un artiste de notre pays. Donc un grand merci à l'artiste et tout nabi qui beaucoup landa émission et sans plus tarder na pesi mbote vraiment na bande connu surtout balandaka biso abonnez Emergence One TV, continuez de vous abonner, commentez sur toutes les émissions, aimez surtout. Bon, et que ça la biso bien, vous savez les autres tamboules kitoko. J'espère que vous avez l'évolution en chaîne la bino et mbote nanga vraiment vous allez makasi pas mettre le boko, sentir noir officiellement reconnu par la Fédération internationale à judo et la PC sous mbote na maman Alicia Kimboko et puis Icebel Kondima Mobimba. Donc nous sommes de cœur avec vous. Donc venez nombreux na Icebel na biso wana vraiment boya ko tia biso pour soutenir biso avec les initiatives au moment zanango et ensemble avec vous nous allons vraiment faire une très bonne affaire. Continuez toujours de soutenir Icebel Kondima parce que la initiative au moment zanango idée à zanango et nous osons croire vraiment que tout va bien se passer et maman Zawana pour nous aider les personnes vivant en handicap et surtout les personnes vulnérables, bateau basant pas difficulté et maman Zana va aider à créer un centre de formation pour la jeunesse congolaise et donc venez et surtout vous avez besoin de personnes de bonne foi et puis autorité en Mboka venez vraiment vous impliquer dans l'initiative Oyo donc ça là vraiment bien. Un grand merci à Eric Amonda depuis Australie et surtout Sandra Mbabou chérie à Pembe maman na Keren et puis Carlos José depuis Londres merci Nayo. Francine Domena Bossanité na PC sur mbote na master na ngai pe na ndiko na Alexis Ngandou les Benjamin de la presse donc moi na Muluba donc même moral toujours na yonde na succès émission à l'élo on se retrouve très prochainement.
bazalaka na sere émergence wana TV atu elenga bandeko bokoyoka mpe bokosentir bavwango ebimi mibale émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Awawa, et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bandoyoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube.